MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est les miens nazongi les sous bande babolingo la famille ba bengi ngalelo pa ya mama moko. Je crois à deuxième personne à contacter ngai. De moi au terre comme là plus ou moins un mois passé sur la même personne. Ah, moi non yo. Il s'agit d'un pasteur, d'un homme de Dieu connu. Bobo videos. Aza Kinshasa, me bat balinga kae makasi. Mokili mobimba. Soit yemi kinzampu toi, faut mon ani ba respecter ba honora kae, ba salia kae. En tout cas, il est jeune. Toyoka ina ba scandale te lokote, longali memia ba sango bakosa. Aloba malembe muto kimia. Nde omo abengi ngai apisalinga pasi na motema lobi grande dame déjà avant nanu so ayebisa ngai likambo abengele abina nga grande dame vous gagnez quoi na ba émission osalaka ya reparler sur ba mabeba bato bazosala surtout ba sala nzambe ba bon ne bande na mone on dirait neti mwanga bi o mais mama oyo na nga tune do yo bengara po retourna nga tellement de gens mon centre maîtrise de soi na ba nous expliquer na bise maman nga personnellement sur la ba vidéo na salaka na lobela actualité do eloko o ba news bazo lobela et puis après na conseiller et puis na lobela nyon sauté so mon nga na lobela likambo c'est que naza na tina ro lobela yango na conseil au pesa na bi ki ba bénéficier. Na chose kena ba commentaire ba vidéo na sala romona ba bazo remercier ngai parce que bazo ka un plus et albi na merci cause na yo ezali noble albi na maman mobile na pasteur et ba mikolo uto leka na kata ki kokende église parce que façon na bango de vivre eza malamu te albi azali meilleur ami ya pasteur oyo na utiko mentionner le bino awa abi batuna mokili ba respectera ba honoraka e soit disant aza modèle aza digne mais c'est pas le cas bande obino boye binga na yebisa bino a micro nyoso so no se émission mutu so yeko poser nga kamo koneti ya ba na singa ba privé absinga mama tala oyo mona likangu na ye babotani mwano ya mwasi azoration ya mwana atangisa mwana bekola bien na otanga kombe kolte bandi o mwana ngo elongi ya mwana papa passer à liboso ya ndako sexuellement kolonga to bakisate elongi abi OK abi mama boyeza lolenga bien te ye bat nyoso babi kaza marié aza na famille na ye et soit disant modèle mais ta vie au vivre libanda n'est-ce pas c'est de l'hypocrisie abi kanda na nga pe passer na ngeza ke mon mari akomi pena ba jema beboye siko yebisa to ke sambela nzambe pourquoi na bise mama batela ondima na yo pasteur te muto kufela na ekulusu nde loko nga na yeli awa pourquoi simplement parce que dans les jours qui viennent dossier à pasteur oyo ekobima libanda pasteur oyo nzoto mike oboyebi azala na kisasa aya pe ba poto bato balingaka rien que en disant ceci bato bele ba comprendre de qui il s'agit na besoin d'attendre kombo na été na besoin pena tiena miniature te na bona zala libaku to pe ezala ke no te tala kutu ye tala kutu kande bato bomesana ko bamba mabanga donné ko loba sa miniature sans nini mais na eka ko tcha ba garde fou pona bana na nzambe bo batela kondima na bino. Pourquoi j'ai dit ça? À chaque fois tant to sala ba émission ya ba bavir ba soi-disant serviteur de Dieu ba kosala na ba commentaire bomo na ba biloko digère to sala confiance e pa na nani nzambe to ndimela nani to yoka banzembo nani to kende église nini. Faites confiance à Dieu. OK? Moko mususu Yesu azoyebisa ba fari azoyebisa ba disciple azoyebisa foule o banda kolanda ina ba disciple. Matthieu 23, bino bobisanga mère bois carrément verset ça là bien. Matthieu 23 à partir de la première verset. Alors Jésus parlant à la foule
et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Bah, français, bah, on a raison. Bah, les grands parleurs ne sont pas les grands diseurs. Hein? Qu'est-ce que j'ai raconté? Hein? Des grands faiseurs, pardon. Les grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs. Bah, tout mingi mambo ba loba yonte babika. Et bah, passer rebelle, c'est leur vie. Yesu a kebisaka va foule, a kebisaka ba disciple na. So bo continuer Matthieu 23 wana na version elanditi na suka bazo expliquer mino comment ba se comportaka. Hein, bas scribe, neni balinga kozala, il lit des fardeaux passants et les mettent sur les épaules, des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, voilà, ainsi ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements, voilà, donc à l'apparence de la piété, mais régnant c'est qui en fait la force. À côté, Bosembo Santu, mais Doberman, na vrai sens du mot. Au kapenda ni herbivore. C'est ça. Toyebi yebi bango belé misale se bimi to na bezo to lobela yango te. Ngaso na ko lobela yango parce que na lina lobaka na mutu moko ke mutu kufelo ne kulu seza Yesu e yo bengami ozala disciple ya Jésus-Christ et non ya mutu. OK? Na lobaka na batu soki Yesu scandalisa ki a cheki bazemi ya linga ibasi ya batu. On a plein de droits au salon parce que bengama oyelandaï mais sur le salon tu as tout intérêt à commis battre la foi ba préserver ango foi ba battre la kayango lobby boroyo ka ba scandale à pasteur oyo là je vous préviens comme étant clairvoyante comme étant prophète ba scandale à tatoué ko bimali banda parce que nzambe ba manipula kayete nzambe ba corrompa kayete. Hein? Nzambe ba flata kayete nzamba otika la nzambe même moi qui vous parle so nana ba JCC ya mabe ozo honorer nzambe te nzambe so beninga matoyi na yokita beni matoyi yokita bendi lobby ako exposer nga ya on a sala que fort je suis pas parfaite mais na bonne la nzamba sala nga grâce naza sija scandale te so bat ba ko sela nga makambo eza inévitable parce que na mo sala nzambe mais c'est qui est vrai nzamba justifier ngai. So bat baroloba mabe bakutana na mabe wana te nzamba ko justifier ngai mais ke okocha yibaka nazape moyibi litombe ezate e rozala sengote na yebi ke bato belé basala nga confiance bato belé bandimela ngai par rapport ya ngolu on a zui c'est ça bible zolo bana biso na hébreu to veiller enfin que o eza boité et déviété mais c'est raffermir on parle de nos faiblesses. Faiblesse, il faut comme force. Il faut associer à moi en Nzambe. Et logo ko karaté wana, o lungarate il faut lungango. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Ce qu'on néglige, tout ce qu'on met ça na faiblesse en lobby ego dévié et comme si j'ai scandale. Katubabi ko ba mike okenda ko sala pa pasteur. Sala effort longue lokona parce que lobby ba zeme ba nako tika la ba make ko tika la partout ba bisiko ko leka wana. Et ça va créer des très sérieux problèmes. Tant banana bako bima bilongi na bango mokili mobimba bako mona et du coup o tia foi ya bato en cause et aux ala passer aux ala mara. Paul azolo ba soyez mes imitateurs comme je suis de Jésus-Christ. Vous devez être le modèle du troupeau. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut bon mekola Yesu. Ndenge ba Paul ba salara et autres. Bazaki ba tout parfaité. Bazaki na ba faiblesse oui, mais bazaki digne au bien ba sele nzambe. Ngala dénonce ba homme de Dieu était au bana ba faiblesse. Mais moi je dénonce les faux. Mosala nzambo na yebi, mais na yebi que tant qui met ako broncher ako trébucher na a besoin na ko loba mabe na ate parce que na yebi que il est serviteur de Dieu. Des aventuriers au bako sakana na bato. Ndenga la dénonçaka parce qu'il est écrit na tango suka ba faux bako zala et bato bako se passer lokola ba vrai. C'est le temps de livrer et les blés et cocola ensemble. Pour détecter vrai, il faut un connaisseur. Il faut un révélation. Malheureusement, ebelete bazoyeba. Et l'obitan ou misana bangozo bimali banda bat baoza scandaliser. Pourquoi? Parce que batanga la Bible était. Ma commis zoloba. Tant beaucoup mona misala ya mabeko bima na poisse la domination de la désolation sur les lieux saints que c'est lui qui lui fasse attention. Tu dois te préserver, tu dois te positionner. Oye bakozo ba garde parce que boye moi na moto za kalate ata so yeso ele lote ya liwa o rata ngote okufa okende wapi
Ceux qui ont basé foi dans le couloir pasteur, ça les individuels. Tu vas rendre compte de besoin par rapport à vie na yo et non à pasteur. Passer à quoi se ressaisir sikoyo. Tato tozo lobela ko se repentir le lo kotilola. Et bon sikoyo suka wapi. Yo pengwa ki pona ye. C'est ça. Donc mi batte là. C'est la mi fa je continue bandeko. Ndeko moi episinga pourquoi non ça là. Bah na utiliser ba filtre mabe. Au fait téléphone ndé muteza son état bien té. Téléphone des son état bien té mamboleke belé mingi. Donc bon on somba téléphone ezate. Ko pe osa coach cadeau. Na lo ba mambozo se retrouver. Mais boliko kabate. Bino bolingi batu malamu te. Bino bolinga batu mabe. Bino bolinga ba influenceur ba tchera ba fan na kisi. Comme ça, tant a bêté bino ba incantation va au salle émission. Kasi ni ba mambozo le ka bino bo ebite. Hein? Boyo ka ba sangote ya okutu o wana ba futela yendako et pas ba fan. Boye bien wote. Ba fan ba futela yendako. Chaque mois donc ils ont ba fan chaque mois à sala standing order. Autant il y pas il y a star naï. Boye bien wote. Ezali. Ba fan ba futela yendako ba doit la jisake ba on ba to ba. Bo kantongo za pamba. De suko ba net ba biso bino bolinga ate. Que coach moi ça yango mais la moi coca anniversaire na auto les gars ta attaque cadeau mais coach la grande au CP là na ba émission ozo seka ozo apprécier en tout cas na ju plus en tout cas fungolinga miso en tout cas nzambe merci tu es une bénédiction attaque cadeau le rôle ngana na kisite moi boka belanga ezate de bolingi na ino simba kisi comme ça na envoûté bino so na sengi boy so belanga iPhone 17 ya sika Pro Max. C'est ça. Malam na bien. Le téléphone est à état bien, il faut changer en haut. Mais bon. Na réunir la condition, il faut renouveler. Si on a un contrat, malheureusement, on a foot à bien, il faut il faut 3 mois. C'est ça. Et dans le mythe, on a un bon côté, pour faire tout le monde, on a passé dans la vérité. Moi, on a son bachombo, et c'est ça, exact. Et en même temps, ça la guerre, on a utilisé le filtre, mais bah, nini, tellement moi j'ai bien été, bref, tout ça la caca. Et je continue, l'histoire de notre bétail à passer, à Zala, na moi si, et na moi na quelque part, mais à Zala marié, et bah, le rôle à modèle. Avant de continuer, je vais rappeler que papa de Ningon est déjà à Londres, jour J-3, donc samedi ou le 21. Tokutani bisonyo sona Wood Green, number 9 de Broadway. Toebisa Luana de Minion Santa. Il est deux agréables des frères de demeurer ensemble. Boye longo to kumisanzapo. Boye longo to adoré. Boye longo to tombola kitia mokonzi. Batie ba promotion na babia suka. C'est juste pour le bon soutien. To soutenir œuvre nzambe évangile, et ça gratuit, mais évangélisation est gratuite parce qu'il faut foutre à salle, faut foutre à instrument. Papa outi musika basombeli billet, ok, voilà ndeko pas bimisi on a poche nae il faut le cas récupérer paye parce que dans la famille et yemo moto o ba bengisi il faut pas kanisi là, voilà, donc rien de grave. 35 livres et à mon obélité ba été en ozo banda kalaté ba to ba organisera ba benga ngoni ba rencontre biloko ba retrouvailles ezala oke kuna 50 balles kufi ole kwa ngotondi na opete na taba bachelo moi 2 morceaux na soyi nini na likayabu omeliso yi moi bouteille moko ya ezara nini eneken masamba ba melare ezara nini bo fort na kisasa otondi na opete wana oyo ozali pamboli eza juste contribution, eza juste soutien. Couple 60 livres. Bah ofa yango wana na chete nini affiche contacting à Suzanne a besoin billet et couple 60 mouvement 35 bana mike ba 15 boya to adorer longo pour le kumu na nzambe toujours continuer ko consommer album ya frère na biso Christian Longo banzembo kitoko mongo kitoko message kitoko to soutenir banzembo ya ndeko na biso to pe ndeko na biso
Hein, voilà. Bana ya tata, soutenons-nous vivants. Tous les gens qui koufi après bon to banda ça. Soutenons-nous vivants. Et voilà. Et na bana betali solo ya pa pasteur. Maman na lobi na bobi kandam. Nzamba pambola oui. To boya ngote nzamba tombola longola mutu na sa tomboli likolo oui. Et yana bato bela za na passe ya za fazer. Bolali bolamui au monde que non nzamba sali ngolu. À se retrouver comme ça là quelque part et puis après j'ai vu échanger bokamwe. Mais alobi tata oyo ando yaki pa na ngai sur 7 jours semaine ata 4 fois. Parce que mbal na sa mastanaye ba 5 fois. Aeta msutongo alongo ata msupo ko tope butu do veut dire olambi fufu o tchelie. Abina za contraité. Mais et quand musa to la muka komi na mbongo bele. Tozo yebate entreprise a fungolaki place nini? Et business en wasala ya ndenge nini? Et en fait tozo yebate. Du coup boubou église a monene batu ba komi belé na minute muke mbongo ebele. En fait, c'est ça. N'habite bande oso bocha mato web to na meka ko expliquer. L'autre fois la bête la bino témoignage évangile c'est qu'ils amina note ozo ngi sango mikolo leki awa. Ba proposer ba ebisi. Et oza pasteur monene mais tout le monde oza na mbongo te. To pesa yo soki 3 millions de dollars. Ya bisi ba on les ambongo bela en contrepartie. On a biso to bando zo aka bandimi. To tongelo église. Et autant de l'ami tout cacher, aux ananyonso, mais biso de marododa kaka ba indimi, to marododa. Le ambo moni e belé, alale ala muki bokamu, mo na muki akomi na mbongo boye bozo e bate asala ni po ko na mbongo. Opo na église 5000 membres ba te, beza ma bonzana ba dimi te. Église za peine ba besoin te. Ma bonzana ba dimi église te. C'est ça. Bisuko ba okena okota kuna nde ba kopesa ba mbongo wana. Et bango bako lia bandi parce que tellement bat basé belé boye bateke abat bakufa tout le temps chaque semaine bat bakufa sata mususu bazwaka que le Seigneur nous préserve nzamba batela biso na biso rabino avant on côtoyer église songolo bondela nzambe avant ko contacter to kozala en contact na mosala nzambe songolo bondela nzambe ala kisayo état d'âme à la personne. Bah mosala nzambe na message azo pesa te to na apparir na extérieur mais par la révélation ko sakate. Et en mon Bible les olo sans la révélation le peuple est sans frein. Nzamba fongolo miso. Yo ko sambelo nuko sambela te yo balukela ko nzambe. De toi-même tu ne gênes jamais mais chrétien. Yo zelaka so une église de chrétiens no koti mabondeli. Mais yo moko boye Bible au fond la rate il faut de l'église au passer le but au fond le matin 7 au tangi nanda que tu n'as pas le temps mais tant qu'on vend de la maboke et on vend de la théâtre épisode 1 à 10 je sors attaquer la série Nyon sur Abakouk au ya au vendeli yango wana ya famille bota au vendeli yango wana comme sala qui semaine mo ba ouvert libre na week-end zo kapata sonité moi te on vend tongo ka place on vend commande sur commande WhatsApp mabe podi longa mutu WhatsApp mabe Facebook TikTok mabe okota loko finanzo ko seka ya on ba ko mvutaka bino wana na ba mibali ya ba théâtre ba ko lingara bino ba ko liaka bino ba mbongo na osala vidéo si mana to landa émission ya bande on a biso ba théâtre ba na live moko o elobisi mokilima makongo asali na ba analyse ya ba boma théâtre na landa ki en moke na landa il solo ada ilunga ndenge zo expliquer ndi bazaka moi sina mbali na moi so to sambu sai na osala émission na roya ono vandeli maboke tongo ti butu osilisi 10 épisodes nyonso mais ka 15 minutes à pamba ya méditation au fond la Bible si n'a pas le temps au revendre masolo ezanga tina na téléphone au vendre la télévision au vendre la série au vendre la novela au vendre la soyi babiloko nini. Mais pour fouka matobuka mabolongo on a c'est pendant 36 minutes pendant 1 heure de temps pour la relation na nzambe personnel tu n'as pas le temps okola ndeni na ondima bako sakana na bino te ndenge nini na ba pasteur ba simbi ba kisi parce que so spiritualité na yo
esprit nous est faible parce que spiritualité est assez topé vie spirituelle na yo est assez aux victimes ba on fouté yo ba longa yo ba sakana na yo o mona mabete nyonso mona ngo bien nyonso ba ko yebiso ndima et a passé beau change. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso bolengo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo